soki na maboko na yo bakobima. Vote ngai mboka ekokoma boye. Vote ngai okozwa mbongo mingi. Citoyen militant ezali eloko nini balobi yango na lopoto démagogie. Kobulungisa bino mutu na makambo ya lokuta. Ndenge nalobaka mikolo miso tango inso na lopoto nalobaka boye. La jeunesse c'est le Zaïre de demain. La jeunesse c'est l'avenir. Elingi koloba. Lokola na telemi na bandaki mosala oyo suki nyonso mwindo lelo suki pembe lobi na kri. Mboko na maboko na nani? Na maboko ya jeunesse. Bino jeunesse botia na mutubu. Na Zaïre banda 1965. Tolingi nini? Ata olali nzala ozala kimia. Le Zaïre dans sa diversité. Elingi koloba. Outi na o Zaïre. Outi na Kiv. Outi na Chaba. La Kassai orientale. Kassai occidentale. Bandundu. Bazaïre. Équateur. Obotama na Kinshasa. Ozali nani ozali Zaïrois. Olongwe na Kinshasa. Okei na Équateur. Ozali na mboka na yo. Olongwe na Ozaï. Okei na Bazaï. Ozali na mboka na yo. Oyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme. Bolobila bango bino jeunesse. Non. Et là, au qui pour que vous ayez répété ma camarade le baka non il dit que le bas N-O-N. Tolingi nini, Tolingi Zaïre liboke moko, lisanga moko, tatabo, mamabo, ekolobo, partibo, ekondibo. Nde tolingi Congo la biso ezala bongo mais pona mokonzi to boy Félix Tshilombo to boye pambate kabo ya l'homme puissant vidéo Congolais kola Congolais grandit. Dans un niveau de nous ne sommes pas au niveau de voter les gens au travers le polo qu'ils nous ont donné. Non. Il faut voter Batumati. Il faut voter les gens. Il faut voter ma responsable. Il faut voter les responsables. Au lieu de voter à la place de voter les simples personnes parce qu'ils t'ont offert un polo d'$1.5. À voter pour un polo. Tu les votes pour un polo d'$1.5 à ton âge là. Dis-lui. Grandis un peu. Lui grandit un peu. Il lui grandit un peu. Si les gens grandissent, ils doivent rester 5 ans. On avait donné le mandat des députés. C'est ça maturité. Maturité, c'est quand les gens ils font le bilan. Qu'est-ce que la personne a fait? Ce qu'il n'a pas fait. S'il n'a pas bien fait, yo les sous-soutien. Yo les sous-soutien. Faut quitter dans l'immaturité et l'enfance là. La bassesse. Alléluia. Amen, tout va bien. Alléluia. Amen, tout va bien. Les Congolais, on les considère comme des gamins. Non, on les trompe avec peu d'argent là. Alléluia. Amen, tout va bien. Grandir, c'est refuser de l'argent pour défendre ton pays. C'est-à-dire, je refuse l'argent. Je ne peux pas vendre mon pays à cause de l'argent. Merci Nabino Batouazuli Bakou ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui ezali bongo branche moko to tcha l'océan du Congo chaîne à libération et paye auto akaba Kongomani esika otango iso tobela ka moto ya papa le moloto etumba ezikisa misala nyonso ya baloki ye Congo bisiko to ali ko sensibiliser ko conscientiser ko mobiliser kolongola peuple congolais na bolema epai oto tchaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu esika oto kosala mosala ya Jean Baptiste epai oto akabongo basinzili pona kobeta mbela mikonyoso ete peuple congolais longwa na liloto telema osimba mopanga lokole loba mozelo ra Désiré Kabila po ete omizwa bonsomi na yo pe yo moko omimema ekuluse na ona mapeka
totalement à ferme fidèle le kola baku qui a pour la cause de la République démocratique du Congo et pas à Watokundo la Kamaloba encore la les laboraires ou le balabiso béché fuyé ne laisser ni place que la mer passe. Ezui partout dans le monde. Merci encore une fois ma fidèle abonné na biso bon continuer à s'abonner massivement beaucoup ça la kabongo de cité pele bino batu bozo kaliba kwa kolande biso du début jusqu'à la fin ko liker ko partager ko teba commentaire basi je sope ba jamais tikanzombe ya lola a pambola bino kolo bakana bino tango nyonso ezali bongo devoir na biso pambate esengeli biso to informer population po ete bato bayeba nini ekoleka la République démocratique du Congo bande konanga isoki tolobi te moto moko akoloba lesika la biso te. Alors bon s'abonner massivement à la chaîne de Libération boko zalaka bongo de cité pe molobeli yango au sein de la presse congolaise azali bobele wana pona koloba la bilo sembo. Je me forme, je me cultive rien que pour vous informer. Vous informer, c'est notre devoir et au temps réel. Donc, solo et bimaka aboko zango, bisika mo sosote. To ebi ete koko so yali, mo etumbe yali, bisika bo solo yali akabobele ngumbe, bato bandimaka yango te kasi biso to kotambola nzambe tata, asi ya ebisa biso ete nzela na ye ezali nzela ya banzube, kasi na suka na yango tozwa kande lifuti ya malamu. Kasi bato bandima na bango ete baleka la nzela ekuluso na kati ya pasi wana azui rose pe na sima na yango croix ekeko bokaye. Talatina Congo et aliko kufa po ete bakongo mali balingi liboso balia kasi babunde tumbate balingi balia na sima na yango te babomi bango ya mimonika malamu na sina zwaki na ngatendeko esengeli obunde tumba po ete olia biloko ya malamu olia biloko ebela kasi na kolia biloko wa moyibi lolo Félix makambo ako sala mboka bomoni te ki ali pasi pe mawa po la nini alia ki biloko ya lia yo te pe na tango ekokisami te tala lelo to ali bongo bokundoli ya ba patriage ba o ba bundaka etumba kasi pasi pe mawa kabo ya l'homme puissant soki boko sepela micro océan du Congo zala kuna nzela ya Moïse Ngombi poto lobi aye pa la biso moto nyonso azalaka itili moto nyonso asalaka musala chela biso lo tota la boni eleki kuna na échangeur bisika bacha monument ya Lumumba. Monte vai comigo. Até bazaki ezali humiliation ba memi moi et quelque sele ya bluetooth po ete bango baloba nango makambo yali kosakala te nyonso oyo yali po bana Lumumba balia kanyaka nyonso oyo yali po bana Lumumba baboma etumba ya bavaleur ya papa na bango Lumumba mutu lokola Lumumba tokoki tokila kokundaka ye na bisika wana te wana yali ngelo ya Lumumba te ba patriage oyo bakufa bazala 57 ba martyr bango nyonso esengeli tokunda bango nyonso esengeli batanga bango na biteolo bali bayike kasi lelo yali mokolo ya Lumumba soki totamboye na Congo tolobi tosala micro baladere bayike bayebi te bayike pe bayebi etumba ya Lumumba te bayike pe bayebi na bango te bamisusu pe kosala bango ata chu te tina ya likambo ezali te kasi lelo yali mokolo monene lelo yali mokolo oyo bato bavandi bakokanisa na etumba o Lumumba bundala bandeko na ye biso lelo eske toali kolanda matambe wana bombe beti la kasidi bomoni yango balandi gouverneur babeti lisu bombe la ndako na ye bako boma biso lokola banyama mais Félix akolobela kote boyebiti na ni Félix akolobela kote
pambate Félix akotaki na maponami o Kabila atali amonite apesi before alobi pole bakongomani baloba la bilolo lengeni eko kongole okufa basekwisa lolenge nini Natan oye sengeli Burundi za na mboka la biso te ba Uganda baza na mboka la biso te esengeli ba Kenya ko benga na bango coopération za la te Museveni azala te na mboka la biso te mais peuple congolais afandi kimelo ko likambo ya lite mais somo etondeli ye bande kolanga Kagame alobi akobenga na ba réfugiés congolais kabuya zola biso ba réfugiés congolais ko totala ba maganyu gichani ndenga kamere ukore kwa Watutsi abanye Kongo turasaba twivuye inyuma leta ya Kongo yuko yahagarika ubwo bwicanyi ikorera bene wacu n'ubufatanye ifitanye na FDLR ubucuti bw'akadasohoka ifitanye na FDLR ni ubucuti bugambiriye kurimbura inyoko tutsi yose iri ku butaka bwa Kongo. Imyigaragambyo twakoze uyu munsi na karengane k'abacu baturutse basigaye muri Kongo bazira ko ubwoko nuvuga ngo ababikorana ni leta ya Kongo bifatanyije na FDLR bavuga ko abatutsi ari bo bazana umutekano muke kandi bazira ko basigaye mu gihugu cyabo bavuga ko ari abatoteza ngo n'abanyarwanda baturuka mu Rwanda. Mpamvu turi kwigaragambya nuko tumaze iminsi myinshi turi impunzi ebigiye twavure muri Kongo twavuye duhunze ubwicanyi bukabije bw'indengakamere bwariye butuma duhunga n'uyu munsi ubwicanyi ndengakamere buracyakorerwa abatutsi kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Rero leta ya Kongo ifatanije na FDLR na Mayimayi na Paris wana boko mona wana bato basali marche oyo nde ba réfugiés congolais allez-y comprendre place nini oyo Kabila ka Félix bamemi mboka place nini oyo Kabila la Félix bamemi mboka siko yo congolais ya solo yo congolais oyo lingaka mboka la yo bolandi Mobutu ba prophétie atikela biso la Congo lelo ebele ba olela Mobutu la banda kula bango ebele bazolela Mobutu mabe ya congolais ali ko ina mutu sans cause ndenge ba ina biso boy ndenge ba osala ba campagne de déstabilisation pour la chaîne oyo ndenge ba koti ba sali ba groupuscule pour chaîne oyo existait mais néanmoins baza ko sala étude nango communauté moni mabe ya chaîne ote parce que chaîne ezo défendre kaka mboka na ye chaîne ezo lo baka bo solo chaîne e boy congolais la moto nyama ndenge lelo congolais azali congolais azangi valeur partout Zaïro azaka la valeur au sakala te mutu nyoso lingaka mobali Zaïro za mobile na ye mobali nyoso lingaka mwasa Zaïro za la mobile mwasi na ye mais aujourd'hui ba congolais ba OCPA le société parce que bozo ko défendre mboka la binoté bozo ko défendre patrimoine na binoté mi solo mi bimi miike pour la mokolo malelo po bato nyoso bomoni etuluku wana bakende bongo na monument ya Lumumba kasi bandeko bangai sabotage parce que bakokaki pe kocha instrument makasi esika wana bazali koloba bato bayoka me bakeye kochele eka bluetooth ya moke pola nini balobi boni biso toyaka kotelemela yo bango vomi balia me basala misala ya malamu te ata na histoire oyo ezali ya makasi. Pourquoi? Parce que bondimaki roi belge asaka na bino ndeko na ngai mutu asali yo ma bénéfice ka senga ta pardon mutu soka bomeli yo bato ne fils ka senga ta pardon mais biso la congolais roi Philippe alaba akoka ko senga biso pardon te
alobi akoki kosenga biso pardon ata mokolo moko te. Pamba te Congolais azali moto nyama. Et puis aya na mino oyo ezalaka mino ya Lumumba te. Mais likolo ya lokoso likolo ya mbongo nde azui apesi biso yango bana Lumumba balobi vomie to profiter la ngonga oyo parce que soki tozui na biso te Mobutu akundaka histoire à papa la biso wala ba raison. Mobutu akundaka histoire à papa la biso Mzee Laurent Désiré Kabila eko temso est-ce que bato bakufa comment on appelle ça to le ba héros. Ezalaka Lumumba yemo kazaki héros? Non. Ba héros bazaki ebele. Ba héros bazaki ebele. Mutu la mutu azoya na période na ye pona koluka lolenge nya kolia mbongo. C'est quoi ba polo la bokito baza ba héros te? Ba polo la bokito baza ba héros te? Ba kimba baza ba héros te? Esengeli bango nyoso to kunda bango division oyo ezokota pola nini? Parce que biso boko de ba Congolais to memi division. Poto za kokoka nzala te. Mboko Congo est un pays riche. Car c'est tel ba Congolais. Lolenge batambolaka. Bako classer bango na raoni. Ba Congolais. Na richesse o bazanango. Ya mai, ya mabele, zamba. Mais Congo bako classer yango na raoni. Bande ko langai. Amazonie. Na Brésil et les sacs à Brésil. Forêt na bango. Mais forêt équatoriale. Et zone qui s'agana na Congo a ta revenu mon côté deuxième forêt na monde. Maya malonge sakaka na Congo. Minerai ya malonga na Congo. Mais Congolais ça l'utile quitté. Congolais yebi ata ko sala limite te. Indien il faut sakala ba Congolais. Chinois il faut sakala ba Congolais. Nigérien il faut sakala ba Congolais. Camerounais il faut sakala ba Congolais. Mais bazali koya na mboka la biso makolongulu bazui mapapa awa balati sapato awa bazui bandako awa babali basi bana la biso babali biso moko basakani lisu na mboka la biso pe basakala bandeko la biso mibali. Mais na mboka la bango soki bokei biloko malongeza lite bazali kotoka awa bazongi nango na bamboka la bango siko Congolais tango komona eloko bongo zata na nzela ya malonga te. Congolais ko betela lisusu batona ba maboko. Congolais bunga kasi facile. Congolais abosa na makambo penza ya motoka kabwe pa ina ka motoka sans cause. To yebisa bilo makamba Félix abobo yaki bomoni ndeko wana mulubati. Abimisi ba vérité bo ba vérité ebimaka tant que côté pas Congolais bomona ngondeli. Po bo ke lo liaka la mbonga Félix yango moye bosa la Félix eloko zate. Félix a continuer mandat la ye. Félix a continué à zoba pour la politique et ça est pété. Ba opposant bazate. Bango nyonso bazolanda mbongo aujourd'hui tout le monde est clair. Pour Félix a baki na opposant, bazana posa ya mbongo. Yango lo baki opposition est pété. Soki bo ko makambo te bo tika. Po e baika ko sakana besprit na bilo po ya sala clé ya mbongo. O bilo ko sala ngo posa. Mais bo soutenir ata bana oyo Mobutu alobaki ke Zaire ya lobby. Ezali la bilenge ko bango bakoli. Pour soutenir bango, babunde tumba ba se prendre en charge le baki Mzee Laurent Désiré Kabila pour être bampakanyo sona lingomba bilolo so bomoni ba koti na bango sima ya mbongo. Matata mpo ya mbongo ebele ndeko langa ko sala liasa matata mpo kasi to sali ya solo to landi. Matata mpo a plaja mbongo la Congo. Nani ebite 20 000, 10 000, 5 000 baboya kiango. Matata mpo ko saka biso na chaise roulante. Tanga auto sala crash. Mbala moko automatique à télé. Bukanga Lonzo, dossier Bukanga Lonzo. Félix soka zaye mobali ya solo. Fakanga ba matata mponyo, akanga ba criminel na nyonso, asala te eloko moko ya bongo. Mais lokola yepe. Asima mika la mondokia. Matata mponyo ba kolonga procès pour ba vitel caméra balongi procès. Peuple congolais, on libère pas épée. Ce qui lelo to a férié, to ko kundola Lumumba. Kundola mayele ya Lumumba zwa yango. Bolongo la biloba loba o Lumumba bakangaka ye po ayibaka mbongo, bala ko sala polar asali boye faux discours.
Lumumba a coupé le Congo. Lumumba a déclaré tout haut, na sainteté là, malgré précipitation. Mais Lumumba mona yeke ko kata maboko bakoko la biso. Ezala ki mabende ngocéan mona kalelo. Abi souffrance à peuple congolais. Et ça la ranga pasi. Parce que tabu yo ko lia muninga muso azo lia te c'est la sorcellerie. Ba koloka yo lobi. Yo moko ko bonga na famille, ndeko longo ça la problème okufa noki eh. Okoyeda ta ba note. Na quartier bobimba yo moko saka mtambo ndeko nanga tu o connaître ma problème. Mais ceux qui boza est belé bo se décharger. Moninga on peut ça 100, on peut ça 50, on peut au moins que les camarades sur le cas rapide mais ceux boza yo moko ko kufa. Alors qu'on s'appelle kate égoïsme ezala na yo. Yo moko ka ko lia kande ko kufa no ki po batu nyonso wana. Okufa. Bena pesa dota histoire na Bible bomoni ya Joseph te. Joseph bandewoni bateka ke poani parce que yé moko nde bandé ko mona yé moko nde azaki na don de Dieu yé moko papa na esele ethnique multicolore yé moko nde azaki na vision makasi na papa na ya lepsa keni Joseph nanga pe na ogumba melayo mais Joseph disait vrai mais papa na ya lo bayeni Joseph nanga pe mtula bocho na ogumba melayo mais eyaki ko salama en fait de quoi Joseph basala yeni bandekole bateka ka ye malgré ribé amour abaki to boma été mais tia kele ko se réfugier mais le ko la saki mwana la kasi ko soki oza mwana la kate polobi na tongo oya ko sunga libota no monde ko kufila mbaso o monde ngempese kangio o monde baki ko beto masasi côté moko kufi ba bwaki yo ba membre de famille ba contribuer la liwana parce que égoïsme oyo zo le kalelo pas Félix Tshisekedi on est à démissionner na temps oyo Félix azala motema e kenze motema ya mabe ya ko boma batu boye bombo ba bwaki na kasine na ebisi bilo za guerre et allait déclarer guerre il faut biso to bunda comment to konzi ba batu bakeko sambela batu bo ba koti ba bwaki le bango guerre bombe batu ba panzali bongo ce sont des peuples congolais mais papa ya ba congolais qui est suisse papa ba congolais qui na yeko luka baka mususu ake ko sala découverte mususu oh peuple Congo motema ni to komi nango faiblesse euti wapi Dieu a dit ce sont les violents qui hériteraient le royaume de Sénat les Camerounais sont ceux qui violents ces athées de kolango ko sa yelo côté totalement va déclarer guerre pour la 1001e fois la République démocratique du Congo. Va violer ma maman. Va tomber à Kotumba. Va kati à Kokata. Kokota banzete na sexe. Et va lobi na kati église cette fois-ci. Total abino soki bokosa la nini bombe kiti. Et le même malobi nango ba keko beta landa kwa gouverneur. Le peuple congolais. Si ce sont les Congolais qui tuent leurs frères. Mais bien le peuple beaucoup fakara celui qui tue par le paix périra par le paix. Justice à divinité ça lolenge mususu mais ngai nazo croire na biso soki bosongi biso to sala quelque chose to ça na posa biso pe to bombarder ba ambassade na bango ezalia souci na biso comme ya ba marche pacifique li souté ya kokita ko bombarder bango ndenge ba osaila biso bango pe ba vanda kia na bandako le bango ba olia to boki bombe c'est ça que biso to nango posa mais maintenant na ko soutenir biso parce qu'on n'a pas de moyens. Maintenant sur menace, arrestation sur arrestation. Nanya kosunga biso poto sala likambo yo. To komaka ba bolé akolela ka basemba. Mais ceux qui biso pe to lembi to tiki. To lobi to sala pe politique lokola ya bango. Totala to luka muto sala ba moyen to banda kolobela ye. Lobi ka bino batu boko chola biso. Mais tozo senga c'est le moment. Oyebi lelo mokola lelo Il fallait qu'il poto kalisa Lumumba malamu to bombarder ndako ya Rubero wala beseka cha ambassade à Rwanda. Mais hélas, ba Congolais baloba trop. Akolakisa o mayele na lolenge moko. Alors ce que Congolais le quoi ça faible. Congolais qui na sanga na Moïse Katumbi, Congolais qui na sanga na Bemba, Congolais qui na sanga na Matata Mponyo, Congolais qui na ekoluka babaji, Congolais qui na ekoluka bangobila, Congolais akekula polani. Pour amoni sentir wana nyonso eza sous Félix et sous Kabila. Soka kiena batola babale ya kozwa na ekwanga. Mais soka tikali na ngambo la biso ya koloba kaka tola biso na puite. Biso to okufa la biso babola nde bakoma oyebisa biso. Mais malamu kutu la kufa la nga mobola. Kele ko kufa ne sengo ya mbongo belela za la jusser mais na babiloko oyo
eza mawa makasi peuple congolais tofungola miso na biso lelo nayaki kaka kosensibiliser mpo ezali mokolo ya Bokunde Lumumba natalisi bino maloba ya Mobutu natalisi bino maloba ya Mzee Laurent Désiré Kabila alobaki soki tobundi te tokozala banyangala kata ya batuchi oyo ya vite ya nini te me maloba eyokama na bacongolais conscient bacomprendre souci na biso ezalaka nini chaîne oyo eza ya libération eye kosala course na moto te eye kaka po elibere mboka na yango toye kosala opération Jeanne d'Arc opération Sauver le Congo yango na bisaki bamimbenga tokotanga lisusu dati te tokoloba mokolo te mais tokosenga mbongo na bandeko la biso kaka ndenge tobenga na mwa batelefone oyo aza nango oyo aza nango oyo aza nango asungi mwa moke oyo tokozwa tosala quelque chose biso bamarche pacifique eza esu ya biso te bakanga biso mais na champ de bataille biso osali quelque chose parce que baoyo baoboma bakodeko wana bazaka mibali bakodeko wana baye batumbi bazwi babandi koloba bazaka bato baolakisaka biso toala mai na makila bongo congolais ola mai na makila te na awa nde na susi ozala mato ya koyokayoka ozala bolingo ya kosunga ekolo na ye asunga bolandi bavideo ya bandeko balobi bolandi bino moko déclaration oyo ya suka ça veut dire qui est le vrai criminel ou assassin de la République démocratique du Congo na banzi bozwi réponse na vidéo oyo ya suka alors congolais komikosa te kolia mbongo ya mabete kolia mbongo ya mabete Maman Gisèle eza droit na yo soko moni ke droit na yo obundela bana obundela bango papa la bango za président il faut bana on attend papa la bango za président ba mériter eza bana ya Félix Tshisekedi papa la bango za président de la République s'il te plaît soko obundela bana obundela bana eza te lobby pour regretter c'est le moment mafuta tabalia quand on za la moto merci Nabino Banso Nzambe ya mpungu tule ndo afula mpeve na ba congolais bazwa conscience bakanisa mais ngai pena neti nanga na mona kombo ya Congo muzaya ko zo msela biso za mabe eza parce que ya moto linga makamte Zaire ezaki Zaïrois ezaki ko fungwama mais Congo c'est la colonisation Congo c'est être toujours inférieur Congo c'est on s'est laissé aux abat diriger en tant que Congo la sepela nango te parce que moi je ne suis pas congolaise moi je suis zaïroise le Congo kombo wana eza ya malédiction totala ngobi totala kombo ala bien. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci à Kabouya, l'homme puissant d'échange politique qui gagne. Merci à Moïse Ngombi, vice électrique. Merci à Papa Joy, directeur de recherche stratégique. Et ça m'a conduit pareil, mais monsieur Babiso. Pour amener Tangolano, bon dia, botard de bonne heure. Na héros, émission comme la vidéo, on a besoin de différer. Mamour d'Angola, l'homme qui tenait Florence, Matondomido, on a Matanga, et Mama Fololo. Et Zali Bongo Koba, Toko, Lekisa, Ngo, vraiment Bogomona Yango, le Lenge Kani et Koleka, 2 ces 4 matins. Awa, na Banzi Bali, Milengele, Boni Boni, na Bokunja, Mama Fololo. Bato Baïke Bali, Banda, Makaela, Mike, Boali Koyoka, et Ali Bato, pe komo sepela la bande ko la bango bali ko tambola biso pe to enda balabala moyen penza ezalité ya ko pekisa bango yango la awa ndeto sukisi matondo la mama missionnaire merci na la chabienne bakoko Lumumba Nzambe apambola bino anita babe il faut kuyo moto merci na papa Michael merci na maman Célestine papa Alfred na maman Clarisse na mboka passe la ino ya c'est ante live merci na Debrino mon mère qui l'amène après 49 bokilo no kondo FAP4 mon mère de Bruno en Autriche merci na Big Daniel Ngenda papa Zola petit frère propre merci na Kilata merci na Toulouse Ndekolanga Emmanuel merci na Charlie Chobo merci na papa Mapasa merci na Bilono Sobolanda Rabiso vraiment Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na papa la Rage 3 l'Australie merci na maman Célestin Locale mais les États-Unis d'Amérique mana nanga kunya de les États-Unis d'Amérique équipe pour la télé les États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre que Dieu bénisse la République démocratique du Congo que vive la guerre nous voulons la guerre bo aider biso maman missionnaire bo bengana maman na Jolie la Suisse maman Samuel vraiment ma bolongo toujours maman Dolo to bengana biso nyonso la chabienne to sunga la papa Michael poète to bunde tumba yanga mokonzi pourtant osodi to tiki la yebisi bino balkanisation à Congo soki tolekisi balkanisation o océan lobaki te ane oyo boyebi ndenge ni ebandi mpe boyebi na makambo nango me biso tokolonga oyo tozali averti mpe tozali bala nzambe toteleme biso banso tobundela République démocratique du Congo ingeta na le number 1 ya océan de la presse congolaise et pourquoi pas mon vieux à Chouamo hein, na plus 30 ye pena fani ya evolokola ilai et ndekolanga bia bon séjour hein. Nzambe ayebaka la kopambola biso to bundela Congo tolongwa aba divergence pour mutu tout
asamoni échec ya Félix bilan ezate bato ba okanga mala Félix bakie pona katuku bianza bakie pona mutute bakie pona ko soutenir yete kasi bakie po bazwa mo soko ndimelinga s'abonner partager et liker l'émission. Que Dieu vous bénisse. Bye.